na balingami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, Ngeko landaka yango, Ngeko tamaka yango, na Vincent Makeba. Bonjour, bonjour Nabino Baïbans pour l'andara chaîne Nabino, le ciel ouvert TV. Chaîne 100% Bunzambe, la chaîne Abana Nzambe, que le Seigneur vous bénisse. Alors on apprécie pour les enfants de Dieu, Shalom. Que le Seigneur vous soit favorable. Toye pambate Nzambe inspiré biso, bamba kambo senge to partager on Abana Nzambe, biso to ka pambate. Ya on a sengi Nabino, bo liker, bo aimer, bo s'abonner massivement na chaîne Nabino. Ciel Vert TV et comme ça la pena biso esengo mingi ndenge bande comme ça lobaka na terme moko ya mukili bo tia chaîne na bino poa ekende liboso bo s'abonner massivement comme ça la bongo malamu yango na pese beba so Rolanda biso mbote mingi ko zapete tikala wana ozavna édifié na makam oyo ekolobama lelo na oyo Nzambe inspiré parti na monoko monse na ye moi votre humble serviteur le pasteur Makela Meshak Vincent Nzambe aleka na pambola bino ezana bato mbenganga patriarche Nzambe azana mino elongo yangwana poto bana pesi merci bing na bato so baza bongo na masini ko banda bongo na Josué Luanda Brom waza bongo na sima caméra kulutu na ye Cédric Makela l'évangéliste, l'homme valable, petit frère Jésus-Christ, moi Nantuka Nzambe, cerveau électronique, Nzambe Alekano Pambola ye, yebonga zabona réalisation, pas zabongo moteur, yem taso monter d'émission, et n'a pas simbo teminge pas ya passer flamme d'Angola, ou zabongo journée c'est mon monnaie na kata chaîne abisso, sans oublier mon œuvre d'art, est-ce que mon thème a passé Vincent Makela Evandaka, Mama Bénédicte Makela, la grande servante de l'Éternel, Nzambe Azane Longo, et sans oublier que ça mbote, et pas famille Nangaï Nyonso, comme on a Yamaï Makela, Sephora Makela, Plamedi Makela, Bellevue Makela, Naboseinan, Précieuse Makela, Délice Makela, Bene Moké, Grâce à Moké, Napesi Bongo, Mbote Mige Paya, Bato Baza ko assister. Non valable na Josué Luanda Brom Caleb Makela et puis na exaucé Makela Nzambe rano pambola bango sans oublier Mabokilo Mama Nabiso Marcelo Nzambe pena azana bango malamu et sans oublier aussi Fibo frère fils Nzambe apambola bango pa pambola libota na ngai mobimba lelo bandeko baningami to na temoko makasi pe munene o esengeli Olanda yango ko zapete zalawana au ça vraiment édifié pour qu'on s'appelle la thème sur les ali pourquoi je souffre pour nanini nazobona pasi pe pour nanini nazako nyokwama eza thème moko makasi o esengeli bandeko baningami na ko zapana mulai mingi te Olanda yango o partage ngo pa ya batonyo surtout mutu akoye ba cause ya souffrance na ye cause ya ba pasi na ye to bondana Nzambe bongo simana ngo na bandi exhortation oyo Nzambati Nanzela monoko ya mose na ye votre humble serviteur Seigneur Dieu de gloire Dieu des armées na kumisi na pambolio pozali Nzambo bongwanité zwa lokumu zwa nkembo pona tango kitoko pesi biso eza tango lingi to kabola liloba na yo na bana na yo Nzambe sala grâce liloba oyo e bapamba te meke ne ko édifier et pesa bon moye pa bato bakolanda yango pona lokumu na yo e bengana misala Satan na bomo ya bato e bengana nyonso Satan azo préparer na bomo ya bato mais etika volonté na kata bato pamba te Bible lobi liloba na ezali marteau ezali ko la marteau soko ye e buka ke sala ka musala na yango ezali ko la mbula soki mbula beti e sengeli mabele e pola alors Nzambe na biso liloba na yo tikete sala musala na mitema bana yo kaka na mitema teme na bomo ina bango pona lukumu na yo na kombo ne smasi ya mwana Nzambe na bomo amen Nzambe apambola bino vraiment kolo azana bino elongo
kobosana te landa parce que tokotia na ba verset biblique ezaka mingi bomeso na ngai te na pesa ba verset belé te na ba chapitre mais là tokabona bino yango po esala pensa malamu. Pourquoi je souffre? Na pesi mbote lisusu et pas mosali nzambe tozane awa frère nabiso Meshak Lukoki oyo azape na kombo ya Vincent nzambe azana ye na kasi bozona nde mikolo oyo na chaîne na bino boko na pe kolandaka ye et kozala bongo malamu. Alors bandeko baningami telle nos choses aller pourquoi je souffre point na zone yokwama est-ce que konyokoma ya batu na sena moyi oyo eza mokano ya nzambe nzambe atinda batu mususu babonga te nzambe atinda batu mususu bamona bolamu batu mususu bamona bolamu te nzambe atinda batu mususu na mokili basepelaka batu mususu basepelaka te mingi bamitunaka mituna wana mpona nini kaka ngai bapasi minyoko mitungisi kozanga kokelela ba problème kaka ngai et comment lokola ngai mutu na mema masuma batu suna sena mokili oyo et comment lokola ngai na koma na makila libata basuma lo bakango po ete makila libata basala yango budete. Beaucoup de gens se posent beaucoup de questions mais aujourd'hui à travers la bouche de l'homme de Dieu parce que c'est pas moi qui parle mais c'est Dieu qui parle à moi car la Bible nous dit que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont prophétisé, que les hommes ont parlé la part du Seigneur. Bandeko, on a zali koloba, ezali ngai te mezali, oyo nzambe inspiré ngai, na partager na ndeko moko oyo asa lembi. Peut-être, au comme na idée, on met la poison au koufa. Au comme na idée, on se suicider. On se perdre espoir. Ba makamba bomo ina yo, olobinga pena na vie na ngai, c'est fini. Na kotika la kaka boyi. Na memeli yo, sango malam. Ndeke soixante alobaki na biso beko na ye, allez dans le monde entier et bon propager la bonne nouvelle. Je viens vous amener la bonne nouvelle du Seigneur, la bonne nouvelle qui donne la vie, la bonne nouvelle qui restaure, la bonne nouvelle qui vivifie, car la chair ne sert à rien, mais c'est la parole qui vivifie. Et la Bible nous dit encore, Jésus, la parole que je viens de vous annoncer, cette parole est esprit et vie. Bien-aimé, nakati ya mutu, total la kanzoto te. Et le que vous valeur nakati ya mutu, c'est l'esprit. C'est pour cela que la Bible nous dit que ce qui est d'âme na yo, ce qui nakati na yo, esprit na yo, eza malamu. Et qu'influencer penzoto na yo, ozala malamu. Pourquoi je souffre? Pourquoi na passe? Pourquoi ma passe zone ndangai? Bien aimé, Bible kopé sabiso solution. Comme ibomate, comme la poison totika mukil oyo. Vipe musinyo za la gelengi. Et za la kapé bien ndenge na yango. So zaki malamu ten nzamba pesa so vite vivre raté. Mais so to vivaka parce que zali malamu. Comprendre l'espoir te. C'est papa, comme ça la mabete. Tikana nukolela. Kiti sa eloko zarango wana mabe. Oli comme ça la mabe. Landana nu mosali anzamba za koloba na yo. Tikana comme la kela mabe. Nako tika batu musuna mokili. Ngana kobonga te. Bien aimé, lelo longola no maloba wana. Landa oyo Bible ezoloba pe landa o mosali nzambe azoloba na yo. Na memelio sango ya famille ngai te ni ya ngai moko mais na memelio liloba na nzambe. Alors bandeko batomi bazonyoko ba parce que tango mususu ezape kozanga mo muke boyebi po ete Bible lobi na Osée mon peuple sont détruits parce que leur manque la connaissance. Libota na nge bebi sabi po ete baza kozanga boyebi. Alors kozanga boyebi ezalaka liwa ndambu te ezalaka liwa mobimba. Okomona kozanga boyebi komemelo minyoko. Ekomemelo bapasi. Ekomemela yo beshek. Ekomemela yo tâtonnement. Ekomemela yo aveuglement na vie.
kozanga boyebi nde bato so balobaka eza liwa ya ndambu te eza liwa ya mobimba parce que okokoma okozala na balimite okoka koprogresse te koperce na vie na yo okoka te ti okolobaki nakotika baninga bien aimé moto akotika moninga na mokili aza te par preuve ntango obotamaki na motu songolo te oyo asimbaki yo na loboko aya tiki yo obimi na libumu mama na yo ya zongi te moto akotika yo te mpe akotika baninga te ndenge obotamaki na mokili oza na litomba vino liboso ya Nzambe eza motuya car la vie est sacrée bomo ya moto eza sacré basakanaka na yango te yango nga na memelo sango malamu oyo mpo ose rachete soki espoir ese kendeki mais ozongisa so espoir ozongisa kondima epai ya bato te car la Bible dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Mais elike pa Nzambe selon sa parole pour être bon moinayo ezala restauré. Tala bien aimé. Ce qui n'a témoigné vie na ngai. Ndenge na zalaka, tamsu yo to za moi bien. Tamsu za bien. Ezala ko loke na hôpital. Yo za malade. Mais kuti bato musu baza plus grave que yo. Obani ko ke la suba twana mawa. Bien aimé, ce qui a témoigné de nos parcours nangai. Famille nga na botami. Makambo yo na kuta na famille wana. Makambo nga na bika na libota wana. Ba passion nga na lekisi. Tinzamba ko restaurer vina nga ko mosai na ye. Penzamba comme ça on a lelo. Tant so mona kutu yo za moi bien. Mukom susu to kobeta ba témoignage oyo. O mona ke yo za bien. Mais ko pesa yo muto oyo a restauré bomo ya pasteur Vincent oyo zolanda le patriarche. Jésus est réellement vivant. Maloba la parole de Dieu est vivante. Et kangolaka, et sikolaka, et bikisaka, et puis et restauraka. Et longolaka mutuna ba problème. Pepe siyo kimia. Ndenge Jésus lobi, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Na memelio kimia na memelio kopema kaka kopema te pe na memelio na restauration otonga masuka tira nkolo. Bien aimé, c'est très important. Yangwana tokotanga tokoka maloba Nzambe sima na bana kolimbola yango moke kino tokosukisa na koseka na ba technicien kuna botela bisona nu liloba na Nzambe toyoka yango. Deutéronome chapitre 28 comme la verset 1 à 10 mais tokotanga verset par verset. Deutéronome 28 1 à 10 toke mwambangu pamba te tose la tango toleka. Deutéronome 28:1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Oui, donc verset 1. Soki okotosa maloba ya Nzambe, oyo nga na memeli yo lelo. Pe okosala pela moko Nzambe azolinga yo sala. Okotambola pela moko maloba na ye. Bible ebi ke Nzambe akopesa yo la supériorité. Likolo mabota nyonso awa na mokili okokoma na supériorité likolo pauvreté supériorité likolo ya makamba mokili supériorité na parcours na yo Nzamba akopesa yo esprit ya supériorité. Toka verset 2 sur toute la nation ya mokili. Toke verset 2 Deutéronome 28:2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tala mapamboli nyonso ekolanda yo pe ekokabola manayo do lipambole bana kokabola mana mutu yo mtoko lukango te mais lipambole lo eluki yo e bandi ko sala partage na yo do lipamboli e bandi ko sala kokabola na yo soki okotosa maloba ya Nzambe kolo na yo. Donc bato mingi bazo souffrir parce que bazo tosa maloba ya Nzambe te
maloba ya nzambe vandi kati na bango te baza kosala pela moko yo nzambe alingi te omona mokili ekomela bololo biloko mokili ekomela bololo toke verset 3 Deutéronome 28:3. Alléluia. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Okopambola manamboka pongo pambola manelanga ozomona okopambola manamboka yo fandi pongo pambola manelanga na yo elanga ezali lokola million za bapesi yo est-ce que yo o bosaka est-ce que oyo yo o debriaka okopambola mawana okopambola to bona mboka na yo netika na za congolais na za kinois o bana kopambola mara Congo nzamba tindi yo tamso na France na Amérique na Europe na mboko nzamba kopesa yo nzamba akosunga yo opambola makana mboka wana ono souffrir mais le pamboli ezali kona yo toka na verset 4 Deutéronome 28:4. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Okopambola mana elanga na yo, okopambola na musala biro nzamba pesi yo, okopambola mana baku de meyo salaka, okopambola mana ko debriaka, okopambola mana ba faire yo salaka, et bible ke un peu plus loin. Na makambo no ya mike, to ya minene yo zo sala. Oko souffrir te mobanda ko pambola ma donc ato bandi misala mike na muke wana nzamba ko pambola yango so po sala ba faire minene nzamba ko pambola yango ozomona bande ko balingami mais pourquoi je souffre pourquoi tu souffres parce que tu n'obéis pas à la voix de ton Dieu ozo pambola mate kimia zalite ozomona ndeke maele no suki mengana memelio sango malamu yebaka koyoka nzambe liloba na ye kobanga yango okomona makambo nyonso nzambe lobi ekopesa mela yo zongela sur verset 4 wana Deutéronome 28:4. Oui. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Le fruit de tes entrailles. Donc, même ata bambuma ya libumu na yo, bambuma libumu eza banani, eza bana. Bambuma libumu to mukongo, et pas mbezanga na mukongo, et pas moi c'est zanga na libumu, eza bana. Même a fruit de tes entrailles, bana yo kobota. Bako pambolama. Misano mike, eko pambolama. Ya minene, eko pambolama. Toka na verset 5. Deutéronome 28:5. Alléluia. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Bible lobi ta corbeille et ta huche seront bénies. Corbeille zanini. Pour la biso ba congolais eza kitunga. Eza kitunga. So ok la bamboka, o mona ba mama so ba ke bilanga ba se bilanga, tango bazongaka ba memaka panye moyo boy na sima. Ya mukongo oya tsaka biloko na ye bible lobi ke ekopambolama kitunga na yo ekopambolama ebombelo na yo ekopambolama bien aimé toka na verset 6 Deutéronome 28:6. Alléluia. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. OK. Oezali kamu nene okopambolama na départ na yo pe okopambolama na arrivée na yo. Soki obimi pona makamoko songolo pona musala moko songolo pona activité moko songolo déjà lipamboli ezotambola na yo tango poko zonga epa yo lalaka lipamboli eza koaccompagner yo haleluya liloba na nzambe ekosaka te bien aimé biso bavenso tozalaka bato pamba nalobaka na bato mingi ke moi je n'ai pas fait baétude à likolo ma classe à l'écolo, mais je vis quand même bien. Dieu a restauré ma vie. N'avons pas patron. Mais nous avons un patron. Mais nous avons un patron. Parce que je vis comme un patron. Comme Mananga, nous avons un pambolango. Ce qui n'a pas mis, tant qu'on a zonga na zonga na pamboli.
Alléluia. Non, le banzambe za malam. Mais tout ça, makamon se peut comme la yo. Il faut bandako to sana malo banzambe. O banako banga malo banzambe. Mais pourquoi je souffre? Nzamba zali. Mutatino na mukila zali. Tobote mena batata ba mama. Mais parents. O za kwa soya batu. Koleka baboti. O baboti ngana yo, c'est Dieu. Pourquoi tu souffres mon frère? Zonga na nzela nzambe. Biso ba vezo soki nzambe te. Ndeta su parme ba kuluna makaso lelo na mboka na biso. Ta su ngana za mukonzi na bangu. Mais nzamba longo linga na mokili. Akotinga na kata parole na ye. Ataye ngai. A restaurer vie na ngai. A changer le lenge na ngai. Et lelo oyo, je suis dans la paix avec le Seigneur. Je vis bien avec le Seigneur. Nakolobelo ko moko na suka, tamso ko choqué yo. Toké. Verset 7. Deutéronome 28:7. Yoka. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin, et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Nzamba ko pesa yo longa. Likolo bato no so ba inaka yo. Bato baza ba binemi na yo. Jamais ba kolonga yo. Yo ndem to banolonga bango. Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Ezala bandoki. Ezala bato balukaka okwesa yo. Ezala bato balukaka même sa bombo na yo. Bako kokayo te. Nzamba ko pesa yo longa likolo na bango. Bible lobi bako bimelo na nzela moko. Mais bako panzana na nzela sambo. Bako kayote. Bako bimelo na nzela moko. Mais nzamba ko panza bango na nzela sambo. Oyebi bato boni baluka fi na biso. Oyebi bato boni baluka ka via papa Vincent. Bandeko. Nako témoigner bino loko moko. Un jour nambaki moko ya ba papa, ya famille ba papa na biso. O botama na papa na ngai libu moko. Nazaki na misala mabe. Aye parce que église eza na lopango na biso. Aya matine tumbe lopango na teyaka. Na kindoki na ye asubeli bakiti onga na vanda kawana libuso. Wana zani? Haiko modiri ngati. Aya na ndako na ngai bandeko boli misa nota sabozu na ngate. Nzamba pambola kingai. Na na 3 jeep. Aya sumeli ba jeep wana nyonso. Yazo mona kaka jeep oyo Honda. Amoni arrière. Amoni na jeep mseza nini? Range Rover. Abi amwana komi mvama. Ayebi ndenga nazoki Range Rover wana te. Ayebi ndenga nasomba ki arrière wana te. Ayebi ndenga nasomba ki Honda wana te. Na bo moto bwana kozomba ko soma Range Rover wapi? Mais par la grâce de Dieu, ya soubeli yango. Ah! Na kindoki na ye, aninga na zonga pauvre, na zonga tambo na makolo. Mais nzamba ebisinga lobi na pesi 3 mois. Yebi saba na yozo kamba. Mais papa kulutu nanga. Abi yebi saba ngo. Pesa ye 3 mois. Omona bako salama. Bande tokoma ki 3 mois te. Papa kulutu ona kindoki na ye akufaki. Akufaki biluwa moko très bizarre. Bandeko, je t'annonce une bonne nouvelle. Mituka nanga tikala. Yakenda. Mituka soubela ke tikala. Bien aimé, ezaba témoignage vrai. On a zoloba. Atalon valable. To Josué, to mon œuvre d'art akiko affirmer ma zoloba. Ezaba se quitter. La restauration ya vie à mutu c'est Jésus. Yesu akosala ke bato bazoyina yo. O bazo bimela yo. Nandega mabe, nandega jalousie, po babebisa yo. Bako mananzela moko, menza bako panza bango na banzela sambo. Olingi bilongo komela yo. Banga nzambe, yoka ka nzambe, salela nzambe, tambo na nzela nzambe. E nzambe le kana kosunga yo. Toke na verset 9. Poto toke suka. Deutéronome 28:9. OK. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, oui, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies.
Bible lobi okokoma lokola mutu moko esantu liboso ya Nzambe. Okozala mo santu liboso ya Nzambe. Okozala mo santu liboso ya Nzambe. Bien aimé, soki na bato ba kasu malamu. C'est très important. Deutéronome 28:9. Alléluia. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Okozala libota moko esantu, moto moko mosantu, epa ya Nzambe, ndenga simbela ki biso ndai, ndenga simbela ki yo ndai. Soko saeli ngana okozala mosantu liboso na ngai, ngana ko pambola kwanga na yo, na so likambo ya solo, comme peuple moko saint, neti ngai. Na obekeza mosantu Vincent. Et je crois ce que je dis. Mutako sa yote. Ngai ta bato balobako, toza biso so batamasumu, oui. Parce que mutu moko akoke na Nzambe azate. Mais naza mutu amasumu te. Bible lobi mutu azakatira nkolo apeshaka te. Moi je ne pêche plus. Yana bakanazali gravement converti. Okozali bota moko mosantu ndenge Nzambe asimbelaki yo ndai. Soko kotosa maloba Nzambe yawe na yo. Pourquoi je souffre? Toke na verset 10 poto suksa. Deutéronome 28:10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. Alléluia. Et ils te craindront. Zongelango papa. Alléluia. Deutéronome 28:10. Tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel, et ils te craindront. Mabota nyonso bakomona ete obengami na kombo na Yawe Nzambe. Mutu moko mutabenga yo te. Obengami na kombo ya Yawe Nzambe. Pe bakobanda kobanga yo. Bien aimé, tanga na bongo leki motema. Nalandaka batu te. Natalaka batu te. Pe na bongo le motema pona mutu te. Parce que Dieu a touché mon cœur. Na fongolaki motema na ngai akoti abandi ko tambwisa nga ndenge ya lingi nga na tambo na vie chrétienne nga ndenge bato balinga te na landa pe batu te lokonde na mona bato musuba zalaka soko kili kambo epa pasteur moko tonde koma sakili kambo moko boy no question église te na ko sambela lisusu te yo ke na église pona bato o sambela pona bato nani ngo akufela yo nani ngo ki ko restaurer vie na yo nani akiko memele mikumba soka za Nzambe te ngana sambela pona Nzambe na landande Yesu. Et Jésus a façonné ma vie. Je suis façonné complètement. Vincent zaki mo pagano na Vincent ko moi na Nzambe. Toza deux personnes différentes. Soka mu mutazo bondela azo sambela mais vie ne zo changer te même matériellement même physiquement azo sambela bien te. Bible lobi bozo sambela bozo zoate bozo senga bozo zoate parce que bozo sambela mabe mais mutanga zo ke l'église a sambela mabe ndenge ni azolanda Yesu to Nzambe ndenge Nzambe aloba to alinga te mutoba lexa ne pamba oh nazamo na Nzambe mais quatre ne Nzambe zate. Si tu obéis à la voix de ton Dieu makamuno so oye ko landa yo yangwana un vrai pasteur. Bato mba alobaka boso fom sa ba pasteur baso koma na mbongo ebele baso mamituka ngai na ministère nanga banonga na kambaka bazola na ngai bamsupe bazali awo église oyo ngai na kambaka eza mbala liboso bana na ngai ya kondima et surtout basali ya Nzambe. Ma pèse un cadeau à la fin de l'année. L'homme valable. L'homme va te comme ma casse. Et ça, TV. Et ça, télévision à 50 pouces. Télévision à 50 pouces. Et là, quand on a suivi, na maboko bana nanga ya kondima. Bananga na bongo la motema na 1984. Na baniko kambe église. Na 1985. Voilà de Bereka. On a zo kamalelo. Et ça la mina 1990. Mbala ya liboso. On a vu barananga ya kondima ba pambolinga na TV ya 50 pouces. Bana ngo ba koma basala Nzambe na nzela nanga. Eza ku église mumbate. Eza mbala liboso na 2000
24. Voilà, la nini? 2023, 2024, en décembre, le 31. Ok. Et puis, Nessi Bangabi, attends, Bandambula Oyo. Boy, ko satelo mo ko se sa papa la binote. Ndeba yoka ni ba sombela nga TV. Mais ndangu nga TV zala kite. TV ba nga ba sombele kingai. To ba sombele ngai. Na TV nga zaki nango liboso. Wapele kaki. O zaki ne mo liboso. O nga zaki no liboso le keke ona munene. Mais lokola ba sombeli ngai. Yango pe na zui na tipe na ndako. Ono zobeleza likambo ya solo. Mituka nyonso oyo ngai nazana yango. To na tambo na yango. Église etika kosombela ngai pas même wewa oyo oya ndru batiko sala kosombela ngai ngote nzamba zo foloka ba bikuke na pesa un exemple ezaki ne poko moko bana na ngai ya kondima évangéliste papa Edi mama Mati papa Nise na mwana Popi mama Nancy bazai kwa na mituka minene et pas nanga. Batomonela ke passer comme na babisi. Passer comme na babisi. Atra mabonze zo futa. Mais bayebi te ke Nzambe afungola ki bikuke na nzela bana ngo natangi bakombo ana pesa bango mbote mingi. Mes enfants chéris. Baena babisi. Batomona ke na yeka nzeka na bajip. Mais na comme sur la babisi. Mutako banini atra mabonze zo futa. Or ke Nzambe na nzela bana yo na fungola ki bikuke na comme na babisi wana. Nzamba memaka mutu na nzela restauration. Bien aimé, mais zala mayele. Yeba kosela nzambe wana ndenge akosakana te. Comme ma vie na ona ma sécurité. Zala bena converti. Le Seigneur va prendre soin de toi. Un vrai serviteur. Agoza mobola te. Je vous dis la vérité. Biso toza banganga te. Tozaba mbikuni te. Tala, Pierre alobi na mokakatali wana, Pierre na Jean. Na Acte chapitre 3, au verset 1. Alobi, c'est que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mamu basimi mokakatali na maboko, batemse batamboli, atamboli parce que bazaki na moto atambusaka batu kati na bango. Mosala nzambe koza mutu amusufrate. Yaba tumba lubaka. Basala nzambe bakomi na mbongo mingi, bakomi na mituka, bandimi na baza ba pauvre, banini. Neti ngalo kolobo yanga. Nzambe mta ofongola bikuke. Na pesi mnoka témoignage moko. So bongi no tinda bino numéro ba papa Edi, mama Nancy, mama Mati, na papa Nise bakomi sabino. Ona zo témoigner za vrai, ngana ko sakate. Mutu kaliboso na tambola kana yango zalaka Mitsubishi Colt. Comme la soirée, nalalaki nanga ndako. Wana za chez les parents. Nazaki da mora boka colonel. Aho sama na église onga nazo kamba. Nzamba saki ba miracle, famille ba mo bimba. Ba ko sama na église onga na kambaka. Qu'est-ce qui s'est passé? Mo comme ça beli malade akufi. Baye na ye na ndaku na ngai vers 1h30 ou 2h. Nalaki na couper na nga munene. Beko la msangai. Frère Vincent, pasteur. Jimbo ye kuna papa colonel akufi. Comme on a ye colonel Boboli Banda. Ase pa kufa que son âme repose en paix. Baye na mwasi na bana. Bande ko na bimi na butuana. Ah, biloko tate zali awa. Loba merci kozali. Biloko tate zali awa. Soko zala biloko tata. Bien aimé, nzamba ko tindo tonyo kwa maka, ko tiko tonyo kwa maka. Bato mingi bazo sambela mabe. Na bimi na ndako na ngai. Na kuti balalisi konelo na jeep. Bien aimé, na badi ko sala biloko tata. Alléluia. Papa konelo na lamuki. Sur place alamuki to kubisi nzambe wana azongi na ndaku na ye yena mosema bani botalana soki pona nzambe kata moto te ndelenga na ke nde ba kundi ngai to sani pona ye wana ndako nanga na vai nanga
ba raisonner ba pesanga mutuka bande konga pena na vanda pena boye bayana mwasi ne papa omoni mutuka wa eza lupango na biso wana Mitsubishi Colt italaka Mitsubishi le bepoka Mobutu ba colonel le bepoka Mobutu yaki Mitsubishi moko luxe ba ko pesanga ngo ebe ngala panika kite natiki na ngoko pena nuti muntakene ko solanga Mitsubishi wana eza diacre bikolo nazo tanga bakombo e ume na ndaka colonel wana abele ko topesa papa azo te pona nini ba ye diacre bikolo azalaka mécanicien ayepe ko kumba ndemta kana zo Mitsubishi wana aina ngona ndaka ebele so basona zwi karango nana mbongo te nakosomba pinende ni soto boki nakosomba essence ndenge nini bien aimé menza ba eko pourvoir nakosomba essence nakosomba pine no ça sont entretien le voilà belimi ça 53 minutes yango bona ki Abraham même saki mwana na ye wanga ke tumbembeka papa tomemi zalumeti tomemi pétrole poto pesa moto toti bakoni ebongo wapi mbeka ngo wapi yango Abraham alobi le Seigneur pourvoira bien aimé yom tozo sambela ko sala kanzambe calculité le Seigneur pourvoira tant na zimu tukaboye kole ko pourvoir na zipendaku ya munene mama botingai que son âme repose en paix ba pesanga ndaka munene na bana kovanda bien aimé ko sala kanzambe calculité nkolo a pourvoir kaka pona bana na ye yaba to baka ba passer ba son fama batundete ba to ba mwa misaka biso nzambe ye moko soki apesi yo apesi yo musala abengi yo ozo salela ye nzamba bana kofongola ba porte abana fongola ba porte naza na bana solo nangana kota retraite lobi awa place la kota retraite na futa ba dollar mais na bina serigate nazo kota retraite ngam na sengi yete yemo mala moko papa ofuta combien ngam na futa autant papa zela nanu nakotindela yo papa nazotindela yo voilà nzamba fongola ka babikuke I get simau na pesi mboto na Hollande woka sateke mabonza mute yo kasi le église so ba to bataka ba combien to ça le église ba to ba pauvre bazotsa ba franda ba ya ba 1000 francs 500 francs okosomba Jeep lokola Range Rover mbulani nazolo ba passer flamme azali awa tozala passer meshaki awa nebeglise na biso bamvwa mabayaka te bamvwa lokola batomi bazala bamboka mabe bazala ba loge bakende nebeglise ba pasteur oyo basimba bakisi bazala kasa ba loge nebeglise na biso bayaka te kaka ba peuple bazala ba démuni nde bayaka okosomba Jeep mkoloni. C'est grâce à Dieu d'être sur biloko yo. Ma bota no so ba komona ko bengami na kombo ya Yahweh pe ba ko banga yo. Chapitre 9 verset suka, poto suka salon valable s'il vous plaît. Dans Josué Luanda. Tangela ngai 2 Corinthiens. Tela ngai 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16 à 17 pardon. 2 Corinthiens chapitre 3 16 à 17. OK. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 3:16. Oui. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. 2 Corinthiens 3:16. Alléluia. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Soki motema ebongwani, tu es converti dans le Seigneur. Voile zaki na bomo ina yo seni elongwe. Oyoki yango tangango na 2 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Soki obongoli motema voile oye kangaki yo wana elongwe. Engo banini mabenyo so zaki na vie na yo eze ko la peshuma eze ko la voile po mona clarté po sepelaka te po pambola mate po bala te po bonga te po za la vie malonga te nzamba longolia okomi komona clair ndesko ngana mwasi na to mona clair bien aimé na bosa na nzala na bosa na kotama na makolo na bosa na makamba bandoki na bosa na kobanga ba poison
Na bosala ko ba makabiso mabe wana. Soko lukinga yo moko tuta mutu na mir. Parce que naza na le lion de la tribu de Juda. Pour longa lion. Il faut ça là. Nana iko longa nzambe. Nana iko longa Jésus. Jésus lobi on a simina loboko na ngai bako oteye te mtoko boko la zate akoboto la ya zate. Pour la souk sayoka. Dernier verset 17. 2 Corinthiens 3, 17. Alléluia. Or, le Seigneur c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Poete nkolo aza molimo. Le Seigneur est esprit. Nkolo aza molimo. Est-ce qu'nkolo azali? Est-ce que mutazo soit liberté? Là où le Seigneur est, là aussi se trouve la liberté. Est-ce qu'nkolo azali? Est-ce que la liberté zali? Moutou andimeli, yes. Bien aimé, souffrance est que. Au commis libre, au commis somi, na makambonyons. Ben inspiration ça na yango. Eko salama. Ba projet ça na yango. Eko kisama. Bisko zo kende. Okolonga. Bisko konyata. Eko pese melayo. Oko tambola kaka de victoire en victoire. Mutakolongo azate. Pas bateska kolo azali, deska molimo a liberté azali. Eska motema mutebongwani, muto akomi libre. Jésus lobi, si le Fils de l'homme vous a franchi, vous serez réellement libre. Alléluia. Nakomi na suka pona lelo, parce que dans une mois tango molai, nzamba pambola yo. C'est comme on me posait question, pourquoi je souffre? Tant que souffrir. Au canapé église. Maintenant, nous avons monté ma canne à soloté. Au l'église, aux ala bamakangu, aux amobulu, aux ala bamagui, au kosaka, au l'église pour la batou. Tant que ma trouble, au magane l'église, yondo zali, motia ma trouble wana. Blonga ndenge na ndenge. C'est pas bien. Tikanzambe. Oya bokasi bans. Apambola bino. Yo mutolandi mate ya oyo. Tobondeli. Seigneur Dieu de gloire, merci na batno so balandi biso. Nandimi ke matin oyo nzambe e kangoli mutu. Mutu moko oyo alandi pe motema ne tutami. Nzambe loboko nezali kola bo mona ye. Bato basambelaka, bakena ba église, mais bakena ba église pona batu. Basambelaka mabe. Nzambe bazonga na nzela. Bato mi aza ko mituna mituna. Pona ina zo sambela, mais nazo nyokoma. Pona nina na mukili, mais nazo nyokoma. Mais je crois que Nkolo opesi réponse na matea oebimi à travers ton serviteur mutopona pona olenza bana na yo. Na pamboli banusu banali biso, tika tolobo kwa nzambe. Kimia bolu nzambe ezaliko na yo okoma libre. Ndeli toteto tangami na mukana ye nzamba pambola yo olongo na ba souffrance omitu na sute que pourquoi je souffre au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ na semble la bonde libongo amen. Soko lingo benga ngai benga na numéro oyo plus 283 et plus 243 81 81 44 131 plus 200 43 81 81 44 131. Soki po ngo songa misala nzambe. Tozana numéro moko wana soki ngo sande ba get basalaka loko ba papa idi basalaka ba mama Nancy ba mama Mati ba papa Nise ndenge basalaka na bo sete ba Sylvie Kigalu ba Moyuma aux États-Unis nani susu bazebele moi nanga job bolibanda soko ningo sande ba basalaka ezape mabete et na bo c'était frère lievin yepe azare pe ko sala quelque chose na moi c'est maman Gigi Mimi Tomaduda na papa Yava songo sala ko na bango obengi na numéro wana PDG numéro za yango yo plus 243 89 98 060 21. Nazongi les sous plus 243 89 98 060 21.
na nina Vodacom tozabongo na songo tinda M-Pesa nde balobaka na nini na Tigo oiko tinda Orange oiko tinda na Orange Money yeko zabo malamu tika nzamba bokas bons apambola bino et j'ai béni sur mon grand frère Yann Espérance na mwasi na ye mama Brigitte nzamba apambola bino pe na mwana nga Brigitte Pangi na France nzamba pambola bino na bosete koko nanga pona sukisa servante Naomi na France olanditi nzamba pambola bino kolo asunga bino nde tokoteni balasima merci le valable merci Josué Luanda merci Exaucé merci Caleb pe merci le banso oyo bakolanda émission tina suka nzamba pambola bino partager yango et rosala bongo malamu ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese-moi milikola balinga bina ye ciel ouvert